Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur cleboaoriginal.com et merci de votre fidélité à l'émission 5 minutes avec César Ngadi. D'ailleurs, vous n'avez pas tort car c'est l'une de rares émissions, pour ne pas dire rarissime, qui a pour leitmotiv de rassembler le peuple congolais et leur dire toujours la vérité. Tout le monde est d'accord avec 5 minutes, c'est tout à fait, sans aucun doute, certainement, sans ambiguïté, qu'il en restera ainsi pendant longtemps. Donc, avant Nakota, na premier sujet, na lingi, na précisé bino keboebi ke émission 5 minutes avec César Ngadi et Zalaka bilingue français lingala, mais mingi to tikalaka na lingala pour la bonne compréhension ya batunyo surtout donc par habitude to zoa expérience na bémission na biso sur internet ceux qui monsieur ça vraiment kaka na français batu bazala penza intéressé mingi te donc na lingala pe pour toucher batu nyoso tout. Donc avant nakota na premier sujet na biso ya lelo na lingi vraiment na sala dédicace mo spécial na Doudou Swami pour les intimes Doudoulé Kombo Mboka Swami Makombo na lingite mutu mususu azwa place na ye parce que makambo na koloba sur petit na ngawana azali petit moko ndenge na epsaki bino dernièrement donc ye okokozwa ma bena yete donc ba petit neti Doudoulé donc na sala ki banquette na bazaka de na monde moko azwa na Pyongyang kuna na Corée du Nord mususu za Doudoulé donc parce que ba petit neti ba Doudoulé bazé belete parce que on a poto ba jeune belé ba comment qu'on manquer ba mikolo parce que on a poto mukolo na mwana muke biso tout comment kana ba problème moko mona kutu mukolo azana larte mwana muke aleke na la omona donc bana misusu amike bazali ko manquer ba mikolo. Donc vraiment ils allaient passer na mawa donc exemple type il y a respect na ba mikolo et na savoir vivre ils allaient Doudou Swami Doudoulé mais c'est Swami Makobo donc Doudoulé wane zalaki vraiment na tenaki na sala dédicace wane ne bande l'émission parce que ba jeune belé bazo baté bango bazo kansake sokozo manquer mikolo ou bien oza na respect na ba mikolo te oza ya mais qui yankeza vraiment na respect mais boyebika ke respect zali mutuel respect zali réciproque et puis mukolo il faut au respecter moi na muke. Donc nazali ko banda émission na ngai ya lelo na ko présenter ba condoléances nanga le plus attristé famille oyo bazali na Sud Kivu kuna oyo pirogue na bango tokoki koloba pirogue na bango donc naufrage ya pirogue na bango et salamaki na lac Kivu donc bomonaki président de la République netazali mwana mboka donc à koma soki likambo zali a qui sur place bomonaki na Lubumbashi insécurité zalaki a qui sur place a luki solution donc tant azali kuna accueilli na Nord Kivu a yoki donc avant zonga a yoki nouvelle oyamawa a se déplacer accueilli kuna na village wana ponako pesa bango vraiment ba condoléances pour na pesa bango pe courage bomoni vraiment que tout ça comme on a vraiment que président oyo tozane sikoyo azali penza mwana mboka yango wana azalaka indifférent te soki likambu moko esalami pona biso ba congolais donc pour boye bake lelo tozali vendredi 19 na Kisasa kuna donc président de la République a décrété qui journée moko ya deuil national par rapport il y a nouvelle wana oyo batu ba zindaki na maya la Kivu ba monanité donc 150 familles bazali vraiment pasina mawa na mitema yangana président lobby donc mboka mobimba tokoki kotika la indifférente a décrété qui journée ya lelo na Kisasa na territoire mobimba ya République démocratique du Congo ezali journée moko ya deuil national donc et puis pe azui ba décision pour makambo ndenge wana et se répéter lisusu te azui ba décision donc dorénavant désormais à compter à jour wana donc pirogue moko susu te et koko kota na mai sans que
bazala na ba bouée ya sauvetage. Donc boyoka ndenge a lobaki yango et puis yemoko asali pa akabi na pesi donc don ya 1000 bouées ya sauvetage pour na population akuna oyo bakozala prochainement ba embarquer. Donc décision quoi donc pirogue mon côté kota na mai sans bouée ya sauvetage parce que soki yango ezalaki les 150 wana ba monanité mbele ngai kozala msusu bango nyonso tout balingai kobika parce que bango flotter likolo ya mai. Donc vraiment une fois de plus 5 minutes avec César Ngadi et présenter ba condoléances le plus attristé na ba famille oyo ba bungisi ba ndeko na bango na naufrage wana. Les drapeaux sont en berne ce vendredi 19 avril 2019 sur toute l'étendue du territoire national. Un deuil national décrété par le chef de l'État en mémoire des naufragés du lac Kivu. Pour revenir sur l'arrivée du président de la République à Calais, Félix-Antoine Tshisekedi est allé réconforter les familles éplorées avant de décréter un deuil national face à ce drame qui a frappé le sud Kivu. Des mesures sécuritaires ont été prises, entre autres l'interdiction aux bateaux de naviguer sans bouée de sauvetage pour les passagers. 2 heures de traversée du lac Kivu qui tourne au drame les soirs du 16 avril dernier. Au large du lac, il n'y a aucune trace de cette embarcation qui a quitté les ports de Goma pour le territoire de Kalehe dans le sud Kivu. Selon plusieurs témoignages, au départ de Goma, les navires transportaient 49 passagers inscrits dans les manifestes et plusieurs tonnes de marchandises. À l'escale du village de Kituku, les bateaux ont embarqué plusieurs autres vendeurs et des tonnes de fer à béton, ciment, haricots et autres produits lourds. Les surpoids ainsi que la tempête ayant secoué le lac Kivu auraient précipité les naufrages. 37 personnes ont eu la vie sauve, 13 corps dépêchés jusqu'ici et une centaine de personnes manquent à l'appel selon l'administrateur de territoire. Informé de ces drames, le chef d'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a bousculé son agenda de travail pour aller réconforter cette population de Mukwidja dont la plupart des victimes sont originaires. Bien que meurtrie, cette population du territoire de Kalehe est sortie spontanément pour ovationner et écouter les mots du président. Dans l'immédiat, le chef de l'État a pris une série de mesures drastiques. Nous avons pris certaines mesures d'urgence que je vais vous expliquer. Ça, c'est pour le court terme. Mais ensuite, pour le long terme, nous allons voir comment éviter à l'avenir ce genre de drame. Étant donné que la route qui relie Calais à Goma d'une part et Bukavu de l'autre est en mauvais état, je suppose que le trafic lacustre va continuer. Mais pour éviter des catastrophes comme celle que nous venons de connaître, nous allons nous déjà apporté 1000 bouées de sauvetage que désormais les voyageurs devront porter. Et j'insiste auprès des autorités locales que désormais aucune embarcation ne peut partir sans que ces passagers aient porté ces bouées de sauvetage. Ensuite, nous allons ouvrir une enquête et poursuivre sûrement les responsables de cette embarcation qui a donné la mort. Ce vendredi, le drapeau national restera à Berne en signe de deuil national décrété par le chef de l'État. En attendant de repêcher les autres corps, le président de la République a pris en charge l'inhumation de toutes les victimes. Sikoyo na koti na sujet ya compagnie aérienne ya Rwanda ou babengi Rwandair. Donc bato belé au moni air moko nazana habitude rotanga ba message te mais natanga ka air moko ba musu balbeo César Ngadi yo musala na yo soki eloko moko ezali ko froisser président Félix Tshisekedi ou bien eko affaiblir jamais olobaka yango olobaka kak makambu oyo eko sepilisa
président de la République donc Esegi Singai Makasi donc yangwana lelo na lingi vraiment na lobela makambo oyo ya compagnie aérienne ya Rwanda oyo komi ko sala Rwanda Kigali na Kinshasa donc na lingi na lobana no Congolais photo mona musika Congolais il photo mona musika. Est-ce que lelo penza tika na lobela parce que ba misusu ole misusu ba botama sima obiele misusu bazosala ka nanko na lingi penza na loba est-ce que biso na Rwanda RDC na Rwanda est-ce que biso peuple mi ba leona tozaka na problème tozani ti Congo Brazzaville na Congo Kinshasa mais Rwanda eye ko bebisa makambo à partir à présent na bango Kagame tango pe ya biso Rwandais azali wana Kanambe ba koti ba solo mususu ba komi ko sala makambo po ba yiba ba territoire na biso ba bomba parce que kuna na Nord Kivu ba Rwandais belé azaka na Rwanda asala kana na mboka na biso mususu pe ya mboka na biso ba kena donc tozali ba côté na kutu frontière ba côté mususu ezala kutu te peuple mi balé ba Rwandais na ba Congolais bazala jamais na problème na biso yeko banda tant tozui Kanambe Rwandais na Kagame kuna zui pouvoir ba komi ko sala ba masolo moko boy pour na ko diviser peuple ko zwa ba minéraux na biso nazo pesa exemple na l'ère kala directeur ya cabinet ya Mobutu azali ke colonie azali ke Rwandais problème ezali ki biso na ba Rwandais tozali na problème moko te na période ya Biarimana ba Rwandais kuna baza de sorte ba misusu baza bilongineti biso donc misusu bazali bilongineti Kagame donc bilongineti ya ba Rwandais donc siko soki donc avion na bango ezali Koya na côté na biso ça économiquement ezali na ndenga bien parce que Rwanda pe ezali ko se développer na lobité que Rwanda sala biso mabete Rwanda bandi ko sala biso mabe tango Kanamba ina pouvoir mais avant biso zaki na problème te peuple rwandais na peuple congolais bazala problème te ezali politique au Kagame amemaki na Kanambe pour na peuple congolais mais avant nous on n'avait jamais eu de problème avec des Rwandais. Nakasi bato bazoe babanda kala o bazali bato ya kala neti ngai boy bayebi ke donc kala soki mwasi moko ya congolaise aza na ba forme be bando ba petit to azali penza ana corpulence net ba rwandaise bana nongo bayebi te ke ba mombe ba rwandaise bazali na ba njoto mo bazana ba njoto mo ka mystique bilo mo bomoni tangu kaka ni makambo e bandi ya compagnie aérienne tout le monde est dans les réseaux sociaux balobi ki makambo ko zala passer bati basi oyo ba rwandaise obi ke ba forme ba rwandaise nanonga yebi te ke ba forme ba rwandaise ba pays ba rwandaise ezala mystique to banda ko zonga exemple pour dire que tozalaki na likambo moko na bango te makambo witiko kota tango Kanamba ye na nani neti ya Rwanda akomi n'esprit ya koyo yiba ba minéraux ba ya neti ba teka ba mabele na biso mais ezalaki biso tozalaki jamais na problème Congo na Rwanda ezalaki na problème te parce que kuna ba frontière kwa côté muso ezate donc Rwanda ko kota côté na biso Congolais ko kota côté Rwanda toye ko zwa masolo ka siko tango a Biarimana azalaki déjà pire muto Mobutu tangu baye ko assassiner na avion wana ba Kagame ba koti masolo tangu génocide koti tangu makambo yali ko beba mais ezalaki teke biso toza na problème siko bato bazo comprendre de philosophie ya Félix Tshisekedi te Félix Tshisekedi président biso azamo na 1963 donc tout ça ba massa ta part comme que président mais tout ça ba massa tout ça ba ta génération moko ayebi makambo ndenge ezalaki yango na monike mais ndenge ni pays neti Rwanda ekokoza na biso na problème yango na azusali tout sikoyo azongisa ndengi tozalaki kala entre temps pour oyeba makambu ya mutu il faut kota côté na ye ezane di bapecho siko muto balobaki onga na zui gwa ba momi ba biso que nozwa olekela momi à trompe yo kanisi donc gwa no ba momi ozwa momi à trompe il faut cela ka okenda ba feti na ye boxe côté aka okenda ba côté azali mu comme so bokutana au moins lem suma jete donc yo ba pecho kisi zwa téléphone benga maman trompe donc moi madame a trompe atiki mobile na ye pa na yo avant zo mutu il faut za la circuit moko na ye avant au mona na César ngadi il faut okendaka ba restaurant bien okendaka na ba restaurant champ donc lem susu okoza na chance au mona César ngadi yo kanso au mona la César ngadi wa ba mususu awitaki na ya na poto abeta su bambula ko mona na César ngadi te parce que tozana milieu moko te donc mutu po yeba makambu na ye pour combattre il faut za na milieu moko il faut opusana na ye pour comprendre ye soko zani musika o comprendre ye te na lingna la sabino élément moko sikoyo Mobutu na l'air wana tanga zoki pouvoir abi même akoki ko sala likopa na diable po na mboka na ye ezala divisete ezala kaka nini akosala cop na diable do siko Mobutu azali kolabo na soutien la bino élément boka bino Mobutu ndenge aloba na micro ya ba mindele tanga zoki ba pouvoir. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire.
le Congo restera un et indivisible. Donc binomo bolandi Mobutu azalaki clair alobi akokosa likopata na ndokata na sorodiongo pour à défendre mboka na ye yango sikoyo Félix Antoine Tshisekedi président na biso a keyi ko sala COP na Kagame ayeba ndenge nini makambu ebeta makakuna ndenge nini tozaka na problème na bango. Donc il faut poussana na bango akotoye bango po ayeba ndenge nini akobunda na bango si s'agit abunda na bango. Donc so akoza la musika te azo na côté na ye biso nde toza na désavantage aza na côté na ye bango aza non akoyeba makambu na bango te tango siko apusani akomina ye bakomi koyebana bakomi koyebana. Donc sikoyo yebi batongo ezalaka bo parce que zo mundima te ke Rwanda na biso tokoza na problème ezaniti Congo Brazzaville na biso e bandoza te puis Mobutu ba contre te bandoza to mona Mobutu facha tindi ba mirage beti ba tungona lobi to mona marengo abia katisi aye to mona dernièrement ba benganaki bandeko na biso na Brazzaville et la cité que donc to bebana tozali famille kaka moko neti ba Rwanda na biso tozaka ka famille moko mais politique o Kagame mema na Kanambe yango mutu ebebisa biso. Donc bozota siko après beaucoup traité batuke bazali soko ba collabo bozomona vol kin Kigali ezali $180 donc $190 $190 ndenge baloba na Kinshasa sikoyo Kinshasa Goma ezali na $340 siko soki mutu akamati amoni azui na ye avion akeiti Kigali na Kigali azui soki moto ou bien azui voiture ou bien azui taxi akoti Goma. Si vous avez que azali kolabo, on a quand même pris na bango parce que bango déjà bazana mama solo en avance et on a pris na bango et kita parce que tu biso à Paris donc tozo qui ça c'est ça 8000 km. Bantiye pe awa bazo ke ba Guadeloupe ça 8000 km. Bango bazora ba billet ba 100 balles. Biso siko billet soki ba 1000. Les années du moutazo qui des États-Unis d'Amérique azora billet le ba 100 balles, ba 200 balles mais biso 8000 km kaka mais bah 1000 bah 800 parce que parce que bah vieux zate concurrence zate donc peuple congolais tout monde na musika donc bah Rwandais avion na bango na mboka na biso ça na problème te donc il faut tout monde na muketo comprendre vision ya président de la République o azo sala mais congolais boule mukuse congolais kaka boule mukuse congolais kaka critique kaka donc sans kobouler yango na ba congolais na kanisi bozomona na ba image donc ndenge ba avion nyoso mibale ba lagisi to lakisi Kigali to lagisi Kinshasa bomoni na tarmac ndenge ba avion ezoya ezali pona économie ya mboka na biso relation ya ba pays wana mibale toza obligé tozala na bango donc ba mboka na biso ekangama eza ba pays moko frontalier donc eza neti donc bato bazaka na shaba kuna na ba Zambien donc ezali photo solo la to ba ndenge nini tokobongisa diplomatie ezali ndenge wana donc na pesi par exemple directeur en cabinet ya kala ya Mobutu pendant plusieurs années ezalaki bisengimana te ezalaki bisengimana ezalaki colonie azalaki Rwanda pour dire que tozalaki na problème na bango te problème eto kota tangu donc Kagame azui masolo kuna bango na ndeko na ye Kanambe bakomi na masolo ya mabe yango na ekaboli biso mais peuple rwandais na peuple congolais bakoza na problème te ezali politique ya Kagame na politique ya Kanambe mutu epesaki biso désordre wana yango na sikoyo président Félix Tshisekedi azali décidé azongisa masolo wana parce que eza normal te peuple mibale pays frontalier bazala na ba poko sondengwana donc siko nazali ko lakisa bino image moko segisa ngai donc makasi ya kosakana te botala mende à comprendre le loke bilangeza na mbongo parce que donc médiocrité tellement eleki donc aza nulle part mende siko comme pesa bato ba conseil na Congo azo beta zo lobake boluka mbongo tala bilanga siko bino botala mende donc komi na ye ko sala bilanga donc na kanisi ba médiocre mususu bazo exemple la mende lieu sauvage comme ça. Il pleut, les pluies ont commencé. Hein? Les gens cherchent l'argent, mais l'argent est là.
bino moko botali mende donc na ebité alobi bilanga donc mbongo ezali parce que mende donc akomi na suka donc na kanisi pe na Congo wana mende na kanisi il faut luka ba tracter parce que mon Congo pe il faut landa na Congo za pasi mende ko mona pasi mbongo sikoyo o wana bandozo pa kanambe pa na kosala chaku donc ezalaki mbongo facile oko sibir oko comprendre sikoyo mende mbongo mutoki ezalaka pasi ndenge ni pona kozwa mbongo ngale lo penza na lingi na yeba intérêt ya ba congolais oyo bazali kolinga Félix Antoine Tshisekedi président na biso abongisa mboka te ezali pona nini intérêt na bango ezali nini parce que 5 ans ceux qui mboka ezokende bien te banani ba souffrir peuple karaté donc peuple oyo azalaka na libanda yem to souffrir donc bino penza bozo boule penza tika le na epsa bino ndeng na epsa bino dernièrement bozo boule penza que ceux qui mboka na biso eke bien te Félix Tshisekedi muto azana problème ou bien akokufa nzala Félix Tshisekedi déjà avant que tout qui présent azalaki mwana envoiement akola bien akufa nzala te donc bazalika na ba contre-temps na mobutu temps mobutu acha papa loyenga azongisi bango na village ti babima ba yana ba poto mais akufa nzala te azamona envoiement ti pe lelo akomi présent boye ba que statut na ye ti akokufa ka nzamba ko benga ye akozala na ye kaka bien donc to juste ko président moko boye azana souci na biso azana souci mboke kene bien congolais alingi te. Oh non, et que ça te mutumo abenga libi na château rouge alobaki ana moni mboka ebonga talande ba we mboka ebonga ndengeni ba wolo lié donc ba lobi ke mboka ebonga comment mboka ebonga te botela yo moko congolais ozali ko maudire mboka na yo bongo siko soka étranger alobi makamba mabe mboka no yo osani yango na nepsi bino ke ngai a nazali pona pesa bino siko cours éducation civique donc cours ya civisme parce que Congolais a commis kokene na désordre parce que internet ezana oka boye mutu mususu ya lobby makambo mona Congolais azobi malibanda nga na zawa pona ko zong sabino na nzela po na laki sabino ke mboka tozana mboka moko président kokene mboka na biso ekotika siko intérêt o bato bazoloba ke donc Félix a réussi donc bango azotala individu ou bien bazotala mboka mais si tu vas te comprendre Fayulu donc les lois qui Fayulu a salé loko ils allaient pour na isidé na ye ou bien ils allaient pour na lamuka na ye wana ils allaient pour na mboka te par contre Félix Tshisekedi soki les lois zo la makambo ils allaient pour na mboka donc c'est la raison pour laquelle donc il faut jamais comparer l'incomparable donc bon ça la comparaison te ne loko mo bokoyi ko comparer te donc Fayulu soka sali likambo ils allaient pour na intérêt personnel na ye ou bien à parti na ye ou bien la muka soki ezali kaka donc mais Félix Tshisekedi azo sala makambo po na mboka na biso donc il faut jamais comparer l'incomparable peuple congolais donc nazo comprendre te peuple congolais communauté dotoza modie communauté kindoki na propre mboka na biso et communauté kindoki donc tokoza ne sengote ke tozu président moko azali neti biso azoso la neti biso azali to bandoko mona ye na balabala na biso donc azali na makanisi neti biso donc tokoki koyoka esengote na entourage na ye donc tozo mona ke batu na biso donc auto bandoko za na bango donc ezali na esengo donc ezo pesa pe courage ke o mona ke yo pe un jour pe okoko ma président de la république okoko ma pe ministre eza marque moko te na kana chaîne ngala kata ya Kabila ndenga yaki ye moko inconnu sorti du néant sans cursus scolaire encore moins académique ayena batune moko to yeba kutu bango te ba yena bota bambula lelo ba komi ba milliardaire donc c'est pas pareil. Oh ya Félix toujours bake Félix Tshisekedi mwana papa Tshisekedi azalaki na biso azakola na limete azalaki na biso azalaki na Bruxelles donc to yebiye boko sola boye neti donc bandeko parce que vous tozali ba congolais mais tozala tane sengo mais peuple congolais on dirait peuple congolais a commis na ye na kindoki contre mboka na ye azako critiquer mboka na okanisi okanisa kutu ye aza mopaya mais peuple congolais eloko nini yango nanga na eti bino ke ngana kotika bino te nazali apona kopesa bino éducation civique donc civisme na bino il faut ezonga parce que belé bazali ko bunga nzela donc peuple congolais mboka mususu ezali te mboka na biso ezakaka moko donc ba misusu kutu ndenge na lo bazo envier biso mais biso moko ba kolomboka to yebaka grandeur en mboka na biso te na puissance en mboka na biso te
Donc, il y a un peuple congolais, tout lingi kaka président Oyo a konyonga population. Donc, ba président Oyo ba nyonga katozaki na Mobutu, tozwa Oyo nyangala kata ya Kanambe. Donc, congolais a lingi fimbu, chikote na mutu Oyo azali ko nyonga ye, azoki se passe au monde peuple congolais komi ko banga avandi nie azali ko lobate, mais surtout zui mutu o netu tozu sikoyo, mutu azo la biso azali na bolingo na biso. Peuple congolais il cherche des noises. Peuple congolais a tiré bâton dans le goût, donc tous comprendre était intérêt ni bateau yo bazali kondimate. Tout le but que mututo azasima ya Félix, tu sais qu'elle dit mutumsu pas cause à la contre, mais to comment na ba revendication. Tous on a combattu comme ba revendication, batu ba lia bien, batu ba zo salaire bien, donc ba soins médicaux ezala bien. To komi na ba revendication, to komi le sous te que ndenga kala, o tozo bundela parce que étranger ça, mais non combat eza sous pareil té. Donc, peuple congolais, nazaki na petit na morobo ya tout ninga mais vie ndeni yo batebele ka babe encore ka vie et puis ton bazalaka na yo bazolo ba makamu zo mona ke vie bazo respecter yo donc ndeni vie yo na mona oteke obenga ngabe oh mais ngape nazalaka na ba vie na ngai respect na bazo pesa nga parce que ngape na respectera bango et puis vous allez respect et puis ba mona ko na ba désordre té yango no zo mona ke ba l'équipe ba respectera nga ba tiaka nga na esika na ngai mais ngape na za ba vie na ngai donc na yebise ngape na ba vie na nga neti Merlin Cano donc Vielino puis vient en ngai donc Jano Cano ngana ba ke pe Dion Panks yemoka yebi puis vient en ngai donc na za pe na ba vie donc vie Serido Pierre vient en ngai vie d'Elvis Salsero donc grand musicien o ayembe la ka président de la République so zo yemba zo pesa elengi na ba ne papillon vie ba ne ngonga na zo soute donc ba vient en ngai wana moni ke so na za devant bango na timutu il faut que se rabaisser tant aux a devant ba kulutu na yo ezali te ke pour ceux qui ndengeni parce que ngape na za na ngai grand prêtre mais ce que na za passe ba vient en ngai donc beaucoup de ba ko betanga ta crochata ba gazinga na kolo baté parce que et ça na maraté respect na ba vie na ça na ba vie na nga ba honnête na tangeli bino donc eza jeté faut ban na boza na ba respect na mikolo ba lekin nazo pesa bino conseil donc il faut qu'on en a respect na ba kolo na tangeli bino na za na ba vie belé donc na za na bango ba yebi respect o ngai na za na bango donc so na moni vie na nga neti Jadon Chakala donc il faut na za na respect donc na ben ke mukubwa donc yo leki bango donc na za na ben bango ba vie ben so bo moni ke petio na biso bon yo za na chance te na kuta na ka na ba to nga na leki bango na ba âge donc respect pezali réciproque respect pezali mutuel. Donc, bandeko nangai, il y a 5 minutes, bah, oh, bazolanda lelo, na vandi avant na l'émission, na pensé, penza na makambo kala, tina yo pensé, na ba masanga ototanga na école primaire. Bomoni, lelo, tozana 2019, bah, tout combien ba kufa, na mukilio, botanga na bangole msu kutu, bozo ba diplôme, zela moko, baza sus na mukilio te, mais ceux qui ozana ba masta no mususu, botanga na air, tol ba ya coupé, parce que na kin, primaire boza na coupé secondaire nde bokoti na makambu ya ba pantalon na seoti na ba humanité donc na vandi na boule na bi ah ba master na ngai ya chiki ya coupé donc neta kotanga Marco Kitenge za na Londres mais tant aux na chiki donc comme on est munongo sel Boniface donc tu sais qu'il école primaire moko donc wana bazaba tuna ngai o penza yani na kotanga pesu dipoti shimbi azali awa na 93 donc yé totanga na yé donc depuis bomwana donc dipoti shimbi okanza teke ndenge to benga na kalem su troté mais tozali donc famille donc ezali kaka donc pour yo au mona na su troté yo mutuno ezali vie kulu to soika ba feti ya bana mbinza bobika ke ba moyi bazalo kuno mono bengi vie no boke bosali ba maso bino ndeng bonzo sala donc vraiment donc sans oublier Nelson Mujinga azali na kati ya Afrique du Sud donc azo salama donc viangwana nazali ko remercier Nzambe donc na ba master nango to zali na bango na école primaire kilelo bazali to benga na rapé batala kangai donc na pesi bino bambote parce que nazali pena na penser mo na bino na lamuki na bouleka na bi combien de batu bakufa combien de bateaux bazali kokufa donc yo na ba master na école primaire bozaka donc ezalaki penza et sengomoko et puis yangana na tenaki vraiment na tangata 3 combos ya ba master na école primaire. Sikoyo boyebi ke président na biso akendaki donc kuna na est azalaki na Lubumbashi ezalaki parce que ezalaki na insécurité ndenge na epsaki bino ke insécurité soki za eloko moka soki salami o ke za bien te président na biso azali kotika na indifférente parce que azali mwana mboka passe na biso eza passe na ye akendaki na Lubumbashi o monaki azali conseil supérieur de sécurité asangisaki batunyo surtout o ya sécurité pour baluka solution na makambo oyo
insécurité oyo ezalaki na Lubumbashi esilaki donc côté qui na est à côté qui na est après bomoni aki na Beni na place bato bazala ba maladi wana Ebola moni bango donc à réconforter bango et puis sikoyo azongaki na Kisasa tant azongi na Kisasa donc visite wana tout asalaki ngo donc na vol régulier il y a Airways il y a beaucoup na biso donc tant azongi na Kisasa donc azongi na Kisasa neti kaka passager simple. Donc, à se plier na ba formalité, oyo passager, nyo so tout simple, ceux qui a quitté l'avion à Salaka, donc na laxi bino quelques photos na kansi, vous allez comme on donc bo talandengi a quitté qui na ba image type azui voiture naie qui cortège à zongi et pas à Zalaka mais à se plier à quitter tekeo à quitter à zoki a vu après non aye pensa donc à salindengi passager nyoso tout à Salaka donc y a on peut toujours profiter pour na bisa président de la République aye baké go passe Zalaka donc go passe to bando go futa pour na makamba kimbuta wana président de la République il faut tala dossier wana go passe il faut elongwande kaka olongolaki makamba ba visa donc go passe talango parce que kimbuta muta bando ko liambongo donc aéroport déjà bazo tonga donc comment qui péage mo ezane ti péage bat ba futaka donc président de la République yeba ke ndengo zwaki vol régulier wana au futaki go passe ezali donc olobaki que le peuple d'abord donc okubi ko linga mutute atungisa peuple na yo donc il faut tailler dossier wana go passe. Aéroport international d'Ondjili, il est 18h15. L'Airbus A320. Patrice Emery Lumumba ramène le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Kinshasa au terme d'un séjour de près d'une semaine dans le Haut-Katanga et au Nord Kivu. Une grande première à l'aéroport. Le chef de l'État descend de Congo Airways. Il salue les officiels civils et militaires du comité d'accueil restreint et se dirige vers la salle des arrivées. Félix Antoine Tshisekedi se lave les mains et remplit sa déclaration de santé devant des agents de service d'hygiène publique, des formalités auxquelles sont astreints ces jours tous les passagers venant de la partie est du pays où sévit la maladie à virus Ebola. Comme tout citoyen congolais, le chef de l'État se dirige ensuite vers le guichet de la Direction générale des migrations. Il se soumet aux formalités d'arrivée auprès des agents de la DGM à l'aéroport international d'Ondjili. Le Lubumbashi a été la première étape de la tournée du président de la République en province. C'est cette ville qui a inauguré la première visite officielle du chef de l'État à l'intérieur du pays. Le président de la République a répondu à un cri de détresse de la population victime des exactions des inciviques fauteurs de troubles. La situation sécuritaire de Lubumbashi était notamment au centre de la réunion du Conseil supérieur de la défense présidé dans la capitale cuprifère par le chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la RDC et de la police nationale. Le président de la République s'est aussi rendu à Kasumbalesa où il a eu une séance de travail avec les responsables des principaux services impliqués dans la gestion de ces postes frontières de la RDC avec la Zambie. À Goma, la situation sécuritaire de Beni et de Butembo était à l'ordre du jour d'une réunion de sécurité présidée par le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale. Des solutions durables à l'insécurité récurrente dans le Grand Nord Kivu et l'éradication de la maladie à virus Ebola dans cette partie du pays figure parmi les préoccupations majeures du président de la République. Voilà qui explique son récent séjour à Beni. Le chef de l'État a clôturé son périple en province à Calais où il a compati avec les familles de cette localité du Sud Kivu victimes du naufrage sur le lac Kivu. Le directeur de cabinet du chef de l'État Vital Kamerhe était dans la suite du président de la République. Nalingi siko na la kisabino pobo mona ba médiocre bazalaki esprit ma BO bazalaki na yango parce que bango kaka mutu bazana na gouvernement wana ata bazo sala le côté mais bango kaka mutu bazo zwa mitindo et pas il y a président na biso pour na programme à 100 jours botala courant na ba kinwana na ba côté mususu na capitale net biso toza na barrage à inga courant ezalaka te batu musu bazana courant ezate ma ezate donc on a programme il y a président na biso ya 100 jours alingi makambo ne ezala sute nazali ko lakisa bino ndengi snell ezali ko sala makambo pour na kozongisa ba courant côté nyoso tout boyebi que président de la République anomaki bureau na ye cabinet na ye ezali neti ba ministre donc ba tumusubo bazo sala ki di ba ezali ba ministre bazo sa déjà musala do ba ministre wana bazana bazabe étiquette donc ba
conseiller wana bazo sala boulot net ba ministre botala conseiller oyo azali na makambo wana akende kotala ba travaux ndenge zo sala ma SNEL kuna na côté ya bakimbantieke na côté kuna ba fin fond ya Kinshasa bino moko bolanda na ba image. Nous sommes en train de faire le suivi du plan d'urgence de 100 jours du président de son Excellence Monsieur le Président de la République, et nous voulons que dans le délai qu'il s'est assigné et qu'il a assigné à 2 entreprises qui sont directement liées dans la réalisation de ce programme, je cite la Régie des eaux et la SNEL. Aujourd'hui, nous avons fait une visite dans les différents sites où la SNEL est en œuvre pour l'exécution des 100 jours. Et vous savez que le président de la République a basé son programme de 5 ans sur la réduction de la pauvreté sur toute l'étendue de la République. Et vous savez que nous devons donner à la population donc de l'électricité. Et c'est pourquoi nous avons fait cette visite avec les autorités de la SNEL pour voir de visu l'état d'avancement du programme de 100 jours. J'ai tenu à montrer à monsieur le conseiller principal le poste de Kimbantseke, parce que comme vous le savez, l'est de la ville de Kinshasa est très pauvrement dépourvu en électricité. C'est un poste en fait qui est construit dans le but final d'alimenter à peu près 1 million de personnes. Il aura cette capacité-là. Ensuite, nous avons pensé l'amener ici à Kojelos, où nous sommes en train actuellement, c'était des poches noires, et selon le slogan du chef de l'État, le peuple d'abord, nous sommes en train en fait de donner de l'électricité à des gens qui en étaient complètement dépourvus. Je pense que c'était 2 bons exemples de ce qui sera réalisé dans le programme des 100 jours du chef de l'État. Je pense que nous améliorons sensiblement la qualité de vie de la population, et c'est vraiment dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Binomo Bolandi po monaka ke bato bazaki na bazaki esprit mabe balingaki na bango ko bongisa mboka te siko mbongo witu wapi président Zumbongo wapi azosala musalo na batu wana bazalaki wana bazosala ngoko mapo monaka ke volonté ezalaki te donc nazali ko lakisa bino susu boyebi ke réseaux sociaux pour na ba congolais to utiliser ngo ko na ndengi moko ya mabe nazali ko lakisa bino boyokaki ke o IDPS ko sala marche moko soki pona ko sala nini pona ko baza contente or ke zalaki na ngondengo wana te ezala ngo ba tract moko ebimaki ya lukuta panzani te type na ba réseaux sociaux ezali makambo lukuta boyoka représentant ya IDPS ya parlement debout oyo alobi concernant makambo wana. Nous, collectif des parlementaires debout, tenons à fixer l'opinion tant nationale qu'internationale sur la situation politique de l'heure, marquée essentiellement par l'organisation des marches et manifestations relatives à l'UDPS. Nous crions notre colère contre les antivaleurs des ennemis du parti, des raisons intrus, infortune des succès du peuple souverain et du président de la République enregistrés aux élections de ce 30 décembre 2018 ayant provoqué l'alternance au sommet de l'État. Nous nous réjouissons tout de même de l'application sévère du programme des 100 jours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au demeurant, nous invitons notre base à une vigilance tous azimuts sur la question des marches et manifestations organisées au nom de l'UDPS, qui doivent requérir au préalable la caution de notre hiérarchie. Nous demandons à la base du parti d'appuyer cette recette politique en apportant un soutien sans réserve au président de la République ainsi qu'à tous les cadres du parti. Et mettons en garde les récalcitrants à la présente, car l'UDPS n'est pas un bien sans maître, au risque d'être lancé d'anathème. En somme, nous signalons à notre base qu'aucune marche n'est organisée ce vendredi 18 pour les comptes de l'UDPS. L'heure est à la gestion de la res publica et à la mise en œuvre de notre credo, le peuple d'abord. Donc binomoko bolandi, donc bolanda kaba makambo ezosala te parce que batu mususu on dirait bazaba congolais te bazosala makambo kaka po et la kisake makambo ezoleka bien te IDPS ezali boye et kabwani mais pourquoi to komi na niveau oyo ndenge kana yebsaki binoke
tangu donc Kanamba yaki wana zalaki Rwanda alobaki azali mushwahili ba shwahili ba profitaki na Kanambe to mona ki teke balobi ke oh non kikamba ki tribalisme bimaki to mona ki angote. Donc lelo ba shwahili bazo wanga na Kanamba za Rwanda mais ba profitaki na ye mais to mona ki tribalisme zalaki te tangu kaka président Félix a eu pouvoir président Félix azana no kinoa makambo wana biso tanto tanga to yebaki angote o masa o yazo colonie to yebi angote mais bato babimisi masolo ya tribalisme o baluba yango na tango tu moko baluba baloba ke bazolinga bangote balinga bangote na Congo et ça na raison parce que ba shwahili bazalaki bangwandi bazalaki ba yombe bazalaki to yoka makambo wana te tango kaka muluba ezui pouvoir muluba wana kutazali mwana mboka kinois de sushi yaya noko makambo wana kuto alingi ngote mais ekomi ko bimisa makambo tribalisme bomona mitema mabe ya peuple congolais likolo ya mboka na ye donc peuple congolais ako linga a aider mupaya mais a aider muninga na yete bato bazolo ba ke Félix Tshisekedi bonabo siko biso to lagisaki Kanambe koloba kolata makambo nyoso tu azalaki kutu zoba Kanambe na ndibite Kanambe azali mayele koleka Félix Tshisekedi Kanamba za zomba donc ya se donc to lagi seke makamno siko bino soko bozo ba ke Félix Tshisekedi ayebi makamso te kasi bino aza congolais te bo ya ko chema boko bo aider pourquoi congolais ninga kaka place muninga zui ye pa lingo zwa mais oya zawana azali congolais lokola yo nanga soko ningi ko aider po na intérêt ya mboka pourquoi to komi boya nga na kolemba bino te bozo zwa ka cours ya éducation civique civisme et kozongi la bino malembe na kolembaka bino te donc Clébo wa César Ngadi tout le monde est d'accord azalaka wana peuple congolais na tangaki makamoko na Facebook et pesinga pasi na mawana motema na tangi mutu moko komike Félix Tshisekedi oteki mboka lelo Zoé Kabila komi gouverneur ya Tanganyika lien nini rapprochement ni nezali donc vote ya Zoé Kabila na en tant que gouverneur ya Katanga na président Félix Tshisekedi. Est-ce que yé mouta nommé Félix Tshisekedi toko lobane na bateau ya noma ya cabinet na yewane zali yé mouta noma. Sikoyo ba voter ndengi et salma banda kala ba loi na bango zali ndengwana ba ti sikoyo ba voter ceux qui votent en ndeng to yebi déjà que ezamabe il faut président a changer ndenga voter ba voter ceux qui Zoé wana Kabila gouverneur siko etali président de la République nani mais nous surtout comme ka bazo tiana esprit mabe ko tia président na makambu nous surtout soki za mabe ba tieka na kati mais oyo ya malamu bazo ngate pour otala ka congolais to yebi loko to lingite congolais motema mabe na mboka na yemoko congolais vraiment to changer. Donc na komi presque à la fin il y a émission nanga boyebi que ceux qui na komi na souka na eu habitude komi na 5 minutes avec ces Ngadi ko remercier ba base nanga o ezali partout na monde entier donc vraiment parce que ba on peut ba benga ngai pour na kopesa nga ba courage donc ezali normal na remercier bango bato na remercier ka ezali te ke ba yebaka ou bien o ba eloko moko te ezalaka elengi ya makasi parce que au mona ka vani na ndako na obo ba tangi kombo na po na remerciement et ça la ke par surprise donc nazali nanuko remercier pe ko pesa mbote na mama Célestine na mobali na ye William Piana na Canada kuna parce que 5 minutes comme cure na bango et puis mama Célestine a lobi que soki mobali naza na kanda atieli ka 5 minutes na musika na téléphone mobali na komi ko seka donc vraiment 5 minutes comme cure na bango donc nazo pesa sikoyo mbote na papa Giovanni na Canada kuna avanisa makambo na kati ya Canada do bakalate toko kutana vraiment toko sepela toko vivre boko vivre nga na ndenge bomona nga na internet te boko vivre nga penza boye vraiment en chair et en os donc na rosala tourner moko mondial pour na remercier tout ba talakanga donc nazo pesa kuna na kati ya Liège na Belgique na kati ya Liège na Belgique na John Tumba donc John Tumba benga inga to solo li makambo ebele tout bazali kaka na espoir que mboka na biso et avancer vraiment bato bazali penza ba patriote ou penza bazana patriotisme bazali na idée wana à part bato mususu to yebite ceux qui bazo sala ngona nko to yebite eloko nini ezali koleka na mitu ya ba congolais mususu donc nazali ko pesa Chibo Prince de Dublin mbote ya tro yazali masa petit nanga Alain Yeye que je sali na kati États-Unis d'Amérique donc Chibo Prince de Dublin donc a komela kinga benga kinga ya lobinga vie penza na pe pire petit no parce que nazali pire mutu ya Alain Yeye donc na kesikoyo na kati ya Bruxelles pour na kopesa polesha ba mbote ebele ya za mwana quartier expliquer nga zaki donc na kota bandule
président ba orchestre ya kati ya Montikil donc Paulé Chanakati ya Bristol to sola ke belé penza a regretter makamwa albi penza yo za penza foza na kati ya masolo mais Paulé Choyebi tozo sala musala po na ko éduquer peuple congolais toza na rien pensé ou bien tozo sala ngopo ne loko moko tozo sala ngopo na mboka na biso donc peuple congolais azonga na nzela donc toza ko sala ngo po na intérêt ya mboka na biso donc na pesi sikoyo mbote kuna na kati ya colonne na Bundes na Pochan Andel donc bambote na yokuna na kati ya colonne donc José Moubiala na Paris le bailleur des fonds bambote na yo de la part ya mutunayo Kleboa César Ngadi donc ata tozokutana te mikolo mais tokokutana mikolo ezali koya donc ye azape mwana bandal mais na koti susu na kati ya bandal pona pesa bandal oyo penza donc ya solo bambote de la part ya 5 minutes na pesi mbote na Max Mbaou donc Max Mbaou na Seba Seblino donc na bosanité Dédé Bokeli et des affaires Mikui sans oublier Jacques Botoulu, ancien combattant Jacques Botoulu, yebarake ozana kati ya motema ata mikolo tozomona na te vraiment yebarake na bosana te yo pe na koki ko bosana jamais. Na Vitry sur scène nazali ko pesa mbote na Chico Zombele donc yekuna na kati ya Vitry donc avandisa masolo il y a 5 minutes avec César Ngadi. Donc Alino Munanga na kati Angola ya salaka navette Angola ti Lubumbashi donc yé alandaka 5 minutes tout le temps. Tazeli ko pesa sikoyo pe mbote na Istanbul na Stéphane Madiba yé na kati Istanbul donc yé azolinga kuduka na keneta lobby alobi il faut oyaba koto parce que vraiment 5 minutes avec César Ngadi c'est partout donc sikoyo na koti na Montréal lisusu po na koloba na Canada na pesa mbote na Lucien Chikunta donc vraiment Lucien Chikunta ba mbote na okuna na kati ya Montréal donc monsieur Stéphane Jocol le bureau ne fonctionne plus hein. Il m'aura comprendre monsieur Stéphane Jocol le bureau ne fonctionne plus. Donc avant que je puisse envoyer de lettres d'avertissement, donc d'urgence, il faut prendre contact avec moi car le bureau ne fonctionne plus. Donc voilà les amis, code nabiso na Stéphane Jocol sikoyo na Keikuna po na sukisa na kati ya Genève na pesi donc wana zali déjà na kati ya masolo linga tazala déjà na kati ya masolo Titi Moyo cousine nga Titi Moyo nga nazo benga mikolo la princesse donc vraiment bah mbote ya trop. Sur ce, je vous quitte en vous fixant rendez-vous dans 48 heures pour un nouveau numéro de 5 minutes avec César Ngadi. Merci de votre fidélité à cette émission. Je suis friand de vos observations, commentaires, pourquoi pas critiques. Donc n'hésitez pas à me les faire parvenir comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Bonne fête de Pâques. Nous allons nous retrouver, comme je dis tout à l'heure, dans 48 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Dès qu'on a Sarabino que Kanam Beto Bossaniete, il faut avoir solo, nan bon ton adikosi. À très bientôt. Avec Sepela TV, besoin coûter au Kima Banyongo ezate. Pour pas na biso nyongo ezalate. Ça peut faire un mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Ça peut faire 6 mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Même plus de 1 an, ça c'est plus de 1 an non foutate au kanisi kozana nyonga makasi. Comme tungsate maman, comme tungsate papa. 15 livres à pamba pour rétablir service non. Et je te dis on va na andako Europa Bilinga Sepela TV. Moi, César Ngadi, Kleboa, retrouvez-moi tous les samedis de 14h à 16h dans l'émission Rendez-vous avec le Patriote sur la MNG Radio 99.7 FM. Lokuta mokili bandi na mwasi soto zina Bible depuis Adam na Eve na kosa moninga izana mwasi basi bakosa mibali te mwasi so akosi mobali te ke mobali wana akosaka mwasi na ye vérité zalaka te yango pe moto comprendre ke mobali akosa ki yango pa kosa ka ye eloko tinaka biso mingi tokende libanda ezaka na comportement ya mwasi lolenge nini mwasi azobombola ndako ba réponse à mabe ke basi pe bazama mpe mayele moko ya mabe o abenga ba male mayele ya mabe basi bazana mpe mibali
to bandi ko comprendre mayela mabe obasi basalaka nango wana neti ebo so alobaka vérité est-ce que bakokosa ye te soki azokosa nga mpe na kokosa ye soki lokuta ekomokota na amour quelque part basi nde bamemaka makambo wana nga na mama maria te amoni lo mwa bongo ngaka motema esima te fona nyonga basi msusu mpe balingana bango kaka ke soki okosi ye andimi na ye so oyebisa ye mpe vérité omona bone kondimi basi bakosaka mibali te mpona nini bango balingaka biso tokosaka bango mpo bango bakosaka biso yango tokosanaka surtout la clé originale, vous n'avez jamais décidé. Nephtali, la lore noire, la bouche de la presse congolaise, non, c'est la mycolo, j'étais pété l'eau de l'eau. Pété l'eau de l'eau, on a pété de l'eau amour débat. Amour débat, dans le but pété l'eau de l'eau. Nakati amour débat parce que j'ai ébélé donc on s'accante dans boko lemba na lemba bino te po bino nde boko lemba basije. Merci mingi na yemo comme mon patron mon boss César Ngadi depuis Paris donc zala yo amsa les autres sala makitoko si je na biso elelo nakati amour débat eza nini nzambe na ngai Papa,